Otala siko Matadi Kibala ndenge batumbi bapine, c'est-à-dire que batumbi bapine nzela eza te na niveau ya entrée ya Matadi Mayo wana. Donc soki outi campe mozokota entrée ya Matadi Mayo, population asiliki atumbi bapine concernant partout ndenge Congo ezokukana et puis ndenge nzela ebukani quoi. Donc on population asiliki atumbi bapine partout, ozomona oyo entrée ya Matadi Mayo. Donc nzela eza te dans la minute on attend on a 6 heures moins quelque chose, nzela bloqué complètement fermé. Donc moi écoute au kota et à côté, donc moi peut écouter à roleka eza te, donc ni tout capé moi leka eza pété. Donc nzela eza fermé ya décret moko ya niveau ko sakana te na tongo lelo bato basiliki, population etomboki. Mais comment se dit que depuis bapesa mbela na président de la République atikala pour réaction moko eza te yango mo eleo na tongo population lobi pas question ya koyoka kingandi, pas question ya koyoka n'importe qui. Donc la route vraiment est fermée, la route est fermée. Il y a un gros embouteillage là au niveau d'entrée à Matadi Mayo, embouteillage ya kosakana te oyo nyonso bozomona wana. Population ndenge atumbi bapine alingi même pas entrée moko ezala. Population atumbi bapine c'est compliqué. Et là, ils ont vraiment fermé. Entrée, ils ont sorti, ils ont même un emploi ligolo, ils ont fermé. Donc la population a suivi la tombe, jamais. Concernant ndenge nzela na entrée Matadi Mayo et puis quand ndenge au groupe de montage principal et ça ce qui fait maintenant que la route est complètement fermée pour ce matin à 6 heures quelque chose. Donc vraiment bakonzambo kabotala likambo ezoleka na ntongo lelo concernant makambo oyo ezoleka na ntongo lelo ndenge population asili kosilika, ndenge population atomboki omoni kuna nyonso kuna oleka ndeni omoi bapine wana nzela eza te, tumbi nzela na niveau kosakana te kuna. Ya nzela ya te te basali bien omoni biloko ndenge eza bien. Pourquoi? Parce que tala ndenge nano Matadi Mayo ezokoma. Matadi Mayo toyebelaki wana badossier na bamakambo badossier toyebelaki Matadi Mayo na badossier te, mais tala sikoyo nde Matadi Mayo ekomi okanisa soki ndenge nini population ekozwa solution mambo boye te, c'est pas possible. Tala nde Matadi Mayo oyo nyonso population bazosinga na kati ya likulu po babima soki na awa peso bosali kere mabele wana ezongi, donc il faut okitaka malemi koma esuteki oyo mabele ezongelaki bato soki wapi. Donc bokitaka malemi mama pusanaka mama soki otelemi abo